Wabino molobeli ya mboka sentinelle ya RDC, le prophète surnaturel MB Élysée. Lelo toye na message ya félicitations biso lingomba mouvement citoyen Telema. Message na biso ezali nini ya félicitations. Pe ko féliciter banani yango toye pona ko féliciter. Eza na lopoto le mouvement citoyen Telema que dirige le docteur de la parole de Christ Andy Francis Kadima et le prophète surnaturel MB Élysée félicite son excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi ainsi que le Premier ministre Lukonde Sama pour la nomination du nouveau gouvernement dont les membres sont instruits. Que vive la RDC, que vive l'Union sacrée, que vive le président Fachi. Que l'Éternel soit avec vous. Wanezalaki message ya mouvement citoyen Telema. Mouvement citoyen Telema et Kambami Nabasali Nanzambe Mibale, le docteur écrivain Andy Francis Kadima et le prophète surnaturel MB Élysée. Longonia na président Félix Antoine Tshisekedi, Longonia na premier ministre, biso na kati na mouvement citoyen Telema, topesi bino Longonia pona gouvernement oyo. Yango toye koyebisa lisusu bana mboka ya Congo, tangu tozoleka tozoloba na bino yambo tokende na mapona mio ekoya tosala identification baike bakanisi basepeli na yango te po bazali ba ignorant na politique basusu pe bazali na lopoto ba illettré en politique mais ba ignorant en politique na ba illettré en politique ba ebiti na tozoloba identification te lelo tunaye kotalisa à ma qualité de la sentinelle de la RDC. Moko ya motambwisi ya mouvement citoyen Telema. Na kati na gouvernement oyo ba infiltré bazali. Na kati na gouvernement oyo ba infiltré bazali. Alexis Gisaro. Azali nani. Azali mwana. Dossier azali awa. Azali mwana ya Gisaro. Kairo, beau-père, ya Bizi Makala. Alexis Gisaro, ministre ya agriculture, c'était Rwandais touti. Yambona kende molai, boyoka na Kinyarwanda, ba Rwandais bazo sepela, un Rwandais azali na kati na nouveau gouvernement. Yango toyebisaka bino ba na Congo ete yambo to kende na mapona mezali koya to kende na identification. Tozana bosenga ya congolité, identité congolaise, appartenance à un groupe ethnique originaire du Congo. Bolanda bino moko. Non c'est ministre o infrastructure Alexis Gisaro nawe baramwirukana abaye Rwandais. Bambwira ukuntu batoye Rwande, bambwira ukuntu batoye Rwande noneho bamugize ministre w'ibikorwa remezo. Kuri yari umwanya ukomeye, mwanya wa gatandatu ngareba urutonde rw'abantu reba batowe umwanya wa gatandatu. None batoye Rwande, ni gute botora Rwande? Ngane batubwira ukuntu botora Rwande bakamugira ministre. Wawe ministeri ikomeye kuri nakati yango bolandi na Kinyarwanda ba Rwandais bazo sepela un Rwandais nakati na nouveau gouvernement yango naza koyebisa le premier ministre Sama Lukonde yonde chef ya gouvernement nazali investigateur tozali na ba congolais belé na libanda ya mboka tozo sala
po na mboka na biso kosunga mokonzi ya mboka na vision ya union sacrée. Ndeko premier ministre Sama Lukonde yo muto salaki consultation, ce n'était pas le président de la République. To sengi na yo otala dossier oyo pe moto yo alongwa na nouveau gouvernement na biso. Boyoki bino so ba congolais to eli bino avec preuve azoloba na Kinyarwanda bolanda lisusu. Na luvumbu bari hehe bayotamu bari hehe Ngwinyarwanda kabo karashobotse kabisa. Oya Imana ihorihoze kabisa. Oya n'abandi baracaza n'indi myanya turacayibonera. Oeza Kinyarwanda, le ministre de l'infrastructure c'est un Rwandais touti. Akoy kozala na kati na gouvernement te. On n'a jamais vu un Rwandais, un Congolais d'origine naturalisé rwandais. Akolukango pona nini? Congolais d'origine naturalisé rwandais, azali bourgmestre, chef du quartier, chef ya veni na Rwanda azate. Pona nini kaka na mboka na biso. Yami Bale, ministre de la défense, wana ezali parmi ba ministère régalien. Ministre de la défense kombone yangoyo, Gilbert Kabanda, Muremba na Kasai ezalaka te. Rukemba na Kasai nyoso mibale na Grand Kasai, Gilbert Kabanda Rukemba bazalaka te na Kasai. Ministre de la défense yango to ko ebisa na yeli biso na kati na telema na bandeko toza na service ya libanda tobimisaka misolo na biso pour service à renseignement s'écouter. Communication politique ezali coûté. Mais tout ça pour ça la pour l'amour ya mboka. Alors, monsieur le premier ministre Sama Lukonde, ministre de la défense oyo sengeli ba identifier. Le problème est na mutu na yo to découvrir deux Rwandais na kati ya gouvernement na yo. Yondo zali responsable ya gouvernement oyo utiko bima. Ministre Oto bengi ya défense parmi les ministères régaliens. Oto ministère de défense ou kopé sango n'importe qui te. Moto oyo to bengi na lo poto ministre de la défense, c'était Rwandais Tuti Kabanda Gilbert Rukemba. Il est cité dans les rapports mapping numéro 114 pour génocide et crimes de guerre. Sentinelle ya RDC. Nakati na mouvement citoyen Téléma. Peuple congolais Téléma. Bo Télémela ba Rwandais mibale oyo Kabanda Gilbert Rukemba. Bo Télémela ministre oyo batie na infrastructure Gisaro Alexis. Beau-frère ya Bizi Makara. Biso tozali te que gouvernement bimi tout le monde a battu muso bandi koloba n'importe quoi. Non. 15 minutes après gouvernement bima tango bimi to moni to identifier déjà Gisaro Alexis. Un jour après to eko identifier moto to bengi Kabanda. Bazwa ba kombo ya ba Kasaye ya baluba. Na demiap nazalaki na Rwandais moko otale longi Rwandais me ba bengi Bukasa. Mususu Kasongo, mususu Kadima. Bazwa ba kombo na biso. To telemela bango. Na kati ya mouvement citoyen. Telema Otozali ba leader fondateur Mibale Andy Kadima Francis, le docteur de la parole et écrivain, avec l'homme de Dieu que je suis, le prophète surnaturel M.B. Élysée, Topesi Longoni na président de la République, Topesi Longoni na premier ministre, mais c'est la premier ministre, Tozali infiltré. Yango Tozoloba, identification avant les prochaines élections. Binomoko moni bazoloba na Kinyarwanda. Kongo idafite umunyamurenge yango. Iyo ngiyo ntawe leta irimo kabisa. Abanyamurenge rega nibo nabiriya byose babigezeho kubera abanyamurenge. Masenerare yuzuye. Bolandi binomoko Kinyarwanda, ce sont des Rwandais. Mais la Congo, na Rwanda, on n'a jamais un Congolais d'origine naturalisée rwandais azalakate. Yango to telemeli yango avec dernière énergie biso bandeko ya mouvement citoyen Telema. To telemeli yango avec dernière énergie. To sengi na premier ministre Otala Likambo na Bokebi.
olandela likambo na bokebi toye na makambo ezoleka na Beni. Premier ministre na gouvernement bokoti botala problème ya est bandeko batamboli na Beni. Mais le 26 provinces bovandi pourquoi? Makambo ezoleka na Beni e banda 94. Banda afidela ye na 94 bazongi na 96 baye 97 bakwesi Mobutu. Alors botelema congolais telema mouvement citoyen telema na hymne national baloptoye mbaka debout congolais mouvement citoyen telema congolais ni ceci kozali telema tolanda lokolo ya bandeko ya Beni toboyi MONUSCO na mboka na biso. C'est une mission onusienne. C'est pas pour le maintien de la paix, mais pour le maintien de la guerre à l'Est. Une mission onusienne pour piller avec le Rwanda, Burundi, ba minéré en mboka na biso. Bazali kozwa bana ya mike, kosangisa na bango nzoto. Yango toye koyebisa mokonzi ya mboka premier ministre. Et mokonzi ya mboka président Fachi. Premier ministre chef ya gouvernement. Ndenge bozu deja ebonga botala na bokebi makambo ya Beni pe biso mouvement citoyen telema tosengi na 26 provinces bobima na nzela likamba kosenga autorisation ezate bosala ba marche po na bato bengi MONUSCO bazonga na mboka na bango totelemi pona koyisa bana Congo nini bazali 20 000 militaires na mboka na biso c'est la ezali armée ya ONU bazali depuis 20 ans na mboka na biso chaque année budget na bango ezali 22 milliards mais RDC bazana budget avec 100 millions d'habitants na budget à 4 milliards et demi toza suna besoin ya MONUSCO na mboka na biso te na cadre ya mouvement citoyen telema toye kosenga na nouveau gouvernement na mokonzi ya mboka to sali proposition nini toza na 26 provinces ko recruter bilenge obako ko formation militaire na chaque province 1000 bilenge toza na 26 000 toko ko former bango pendant 6 mois année prochaine to former lisusu et ko sala 52 000 militaires boko ko président de la République et chef du gouvernement Sama Lukonde to sengi na binomi balé président de la République na chef du gouvernement ba bozongisa MONUSCO progressivement après 3 mois de baza 20 000 4 000 bakei 4 000 bakei to tikali biso moko Rwanda ko piller lisusu minéré à Congo te na mabele ya Rwanda to baza na coltan te mais azali premier pays producteur ya coltan mais na mabele na ye coltan ezali pasi pe ezali mawa biso bandeko na bino ya mouvement citoyen telema les deux grands leaders, les deux fondateurs, il y a mouvement citoyen Telema, Andy Francis Kadima, le docteur écrivain, Kuna na Bruxelles, et Moussali Nanzambe, prophète surnaturel MB Élysée, Tolobi na peuple congolais, Telema, Salaba marche, bateau bakende di banda. Et ndeko nangai, tala bolobaki gouvernement ou melaki ponanini. Mende alinga kazala ministre. Après conférence nationale, Menda Komaki ministre, na 90, 90. Tilelo, Aza toujours dans les affaires. 31 ans. Lelo Akei, Longoni la président de la République Fachi. Monteloko la Rouberwa, Tomonien na 1+4, vice-président de la République. Les 3 autres Balkei, hier Atikali ministre, Kino, nomination à nouveau gouvernement. 20 ans. Accueilli. Bakasik nyonso ya PPRD bazalité. Président de la République Longonia. Longonia na président de la République. Depuis 60, tout le monde n'a qu'à ce qui va tirer gouvernement kaka batwakala. Pour la première fois dans l'histoire politique ya RDC, tout le monde a bilongi ya sika. Mais ba infiltrer biso. Toko beta 7 mingi na premier ministre était pour infiltration bandit depuis 1997. Ba infiltrer biso na armée, ba infiltrer biso na police, ba eko infiltrer biso na ba institution. Yango tolobi biso bandeko na bino ya mouvement citoyen telema tolobi ete yambo tokene na maponami na l'élection ekoya tokene na identification. La congolité, identification congolaise.
toko beta sete na yango tala gouvernement bimi ba infiltrer biso toyoki lisusu ba liste ezali toko yebisa bino na mbala sima bomoni Mende azalite Bitakwira azalite Ruberwa azalite ensemble esalaki nyonso batia Olivier soi-disant Kamitatu po aza mwana Kamitatu te Kamitatu aza mwindu tu mwasi mwindu tu bakeno bota meti ezalaka te ensemble elingaki batia la biso honorable Francis Kalombo azala ministre président lobité ensemble elingaki batia la Soriano Danyora alias Moïse Katumbi apesi na kombo ya Salomon Kalonda. Salomon Kalonda, un ancien vendeur dans une maison d'habillement. Salomon Baneko Teka Kalonda, na maison d'habillement mamanaye, a benganaye po yibaki. Alors, Moïse Bilokota Lokota, camionneur, vendeur de poissons, Acheye, directeur, directeur financier Yamazembe. Moutaza licencié était, Moutaza D6 Yalokuta, Salomon, Oyo Kocha conseiller spécial et politique y ensemble. Parti politique Yakisoba Zoba, ensemble. Parti politique Yakisoba Zoba. Balingaki Olivier, soi-disant Kamitatu Azala ministre, président Boy, Balingaki honorable Francis Kalonda Azala. Ministre, président Boy, balinga ki pe lisusu Salomon Idi Kalonda, azala ministre ya finance. Bango wana na Okatanga, bazui ministre na Oto Bengi na Lopoto, na gouvernement provincial ya Okatanga, alias Soriano, alias Moïse Katumbi, azui ministère ya mine, Mokonzamboka, Tala Likamboyo, azui ministère ya budget. Balingaki sur ministère ya finance ba pesa moto ya tangate Salomon Idi Kalonda to boy yango na motema moko longonia na président de la république longonia na sama lukonde meto sengi na yo otala ministre ya défense azaya bisote basusu balobi azamoluba te poto to na lingira talisa bino loko moko ya motuya to moni ministre ya finance ministre ya finance dossier na yezali awa. Ministre des finances. Il est l'identification de Botouya. Fils de Kazadi Ndouba Jacques. Son père Azalaki, docteur en économie. Professeur à l'université à Inikin. Doyen. Il y a comité central. Il y a Natanga Mobutu. Papa Yanani, il y a ministre de la Finance, Nicolas Kazadi. Toyebi. Bêtis du fait, il y a Nicolas Kazadi, licencié en planification du développement, na l'université Marien Gwabi. Ministre de la Finance, Nicolas Kazadi. Kaka Yewana, na l'université na Reims, na Paris. Il a obtenu sa première maîtrise en macroéconomique. Ministre de la Finance, à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il devient titulaire d'un diplôme de 3e cycle en économie en 1990. Ministre de la Finance, en 1998, à la École nationale d'administration, ENA. Et si Kakani a joué le sous Makambo ya Minene, ministre de la Finance, Nicolas Kazadi Atanga. Nous croyons que biso Soriano, Danyora, Mama, Zambienne, papa italien, oyo koche la biso elenge oyo, pas azana diplôme d'état, ni licencié. Mais vous mettez un boche na match ya football. Boche Salomon na match na bino ya football. Ok, no koche directeur financier, moto ezalité, o koche conseiller spécial et politique. Boche la partie politique oyo ya kizobazoba. Boemi kizobazoba ezane liputa babambi asombi ba parti politique. Pona lelo na sukisi na za minga kolobate, toyaki kopesa longone na président de la République, toyaki kopesa longone na premier ministre Sama, balobi mais gouvernement bimi biso na kati na telema to identifier des Rwandais
bolandi bino moko totieli bino audio bolandi yango po biso tolobaka avec preuve tosukisi mpona mokolo lelo naye koyebisa Soriano Daniora Moïse Katumbi alias Moïse Katumbi. Soriano Daniora alias Moïse Katumbi. Soriano Daniora alias Moïse Katumbi. Ata o corrompre bilenge ba journaliste na Kinshasa. Ata o corrompre ba presse étrangère. Ata o lié Muchele. Ata o lié Bukari. Okotikala ko diriger RDCT. Mettez ça sur internet, John Image. Mettez ça sur internet, Tolo Belavi Papi Guéné. Mettez ça sur internet, Tolo Ndekonabiso TV Mubenga, les États-Unis. Mettez ça sur internet, Pasteur Joël Condé, RDC Vision. Soriano Daniora, alias Moïse Katumbi. Maman Nayo Zambienne. Papa na yo italien. Papa na yo yemoko lisusu juif. Papa na yo yemoko lisusu grec. Pe bana Congo boyeba ete mwana ya Soriano Daniora Moïse Katumbi. Kombo ne champion Katumbi. Mama ya mwana wana azala kinani. Kwa tika biso akufa na Afrique du Sud. Matanga n'hôtel Palace Hotel. Mama nazali zambienne. La première femme de Soriano Daniora Moïse Katumbi, fille zambienne. Toko kondima bosoto wana te atana ndoto oko diriger Congo te. Pona lelo to sukisi wana chikicha cha cha. Chikicha cha cha.